Capage TV. Capage TV. Cynthia Capage. Congo Web. Cynthia Capage Airbag. Cynthia Capage. Cynthia Capage. Cynthia Capage. Malgré Capage, mon ami, Mama Jelle, mon ami, ma prochaine amana, c'est qui m'a Okongenga lokola moya mbogwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo nakoma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. C'est vrai. Cynthia Capage Airbag. Accident oyo eza vraiment makasi baliboso namona mutuka ebaluki boye. En tout cas vraiment c'est très malheureux, c'est choquant. Ah biso tozowela to bima donc voilà quoi. 3 jeeps na mbala moko na triomphal, 3 jeeps na mbala moko na triomphal. Nzambe na ngai botala bino moko nde naza awa nauti kocha montage na bandal na zongi. Moi je fais une année au volant mais je respecte. Il faut vraiment Tommy Batela na volant à lire eza mabe bon babili wa équiparate mais to contrôler vraiment batu ebele banyataka awa aye comme aloko nyasa azomeka moteur ya mutuka na ye. Tala sikoyo vraiment eloko esalami awa. Nzambe na ngai nasala effort ya kozwela bino bato batelemi wana omona bato batelemi wana naosala tuna zwela bino yango naleka yango te mpona bato bazowelela awa kolekana na mikolo na na volonté. Otala accident oyo ya boye mpenza eske bato baza na kati babiki vraiment. Botala accident oyo ya boye banda na botama awa na triomphal. Botala accident ya boye boye vraiment botala accident yango lelo le 30 juin kitiena wana botala accident ya boye. Tozobatelaka ya telefone mais accident ya boye oyo omona accident ya boye nzambe na ngai yesu na ngai nzambe na ngai lelo le 30 juin léopard ezobeta botala accident donc nayebi te banda na bota namona kaka na bafilme mutuka efinani. Nzambe na ngai nakoki te nasali bino reportage oyo tokende nzela oyo ya triomphal toloba yango ntongo midi pokwa 3 voitures nyonso. Seigneur Jésus-Christ milimo na bino epema na kimia. Nzambe asunga bafamille ezwi mpasi lelo le 30 juin oyo nga nauti nanga montage kocha elema ya wata nde namoni yango nazweli bino directement natieli bino relais. En tout cas c'est chaud. Chauffeur botambola malem botambisa malem nga ata na mati na moto ata na mati na mutuka nga mona koma ko contrôler chauffeur kaka kowelela nzela tala sikoyo komotala vraiment eza pasi nga ya bino Cynthia Capage journaliste reporter sikoyo nazokende vers 24. Papa nanga chauffeur nzamba pambola yo de informer nga nde naleki wana nazwi bana mibali surtout bana mibali mutuka basala yango po epumbwa nani ayebisa bana mibali ke mituka basala yango po epumbwa papa
Oh mutuka bino nde botamsaka mutuka mabe vola fo milinga mai matungulu nyonso vola. Oh non 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 vraiment pasi ezalaki wana mpona Airbag télévision pasi eza mpona te ya bino bopusa malembe basi miba nga ata naza na retard oyo ya ndenge nini je contrôle frein nini nabimaka na mutuka tata pine toboki il faut nabenga mécanicien oh seigneur ba musicien bolingi kopusa makasi bastar kopusa oh nzambe eponaka nango te topusa bien oh nzambe nanga esalinga pasi nga nakoka choc te lelo naolala bien te. En tout cas, na kena otala match ya Léopard baesinga chancel leur beta lelo bakambu bachange lisusu mwa bato bolingi félicitations en tout cas bolingi na nzela namoni bi déjà bolingi merci na baoyo nyonso basoutenaka biso merci vraiment tozala de cœur na bafamille ebungisi bato lelo le 30 juin en tout cas pasi mingi bye à la prochaine bozala connecté bopartage mpona bato bayekola kopusa malamu babili oyo ekipaka te mais nga nazala pembeni ya parlement parler du peuple. On a terminé de parler du peuple. Les gens qui ont fait un peu peinture. On a téléphone et on a ma casse. Il faut rien. Par contre, on dirait là, systématique. La commune a un beau vent. Côté la vanda. On a les autres sous qui ont été. Cynthia Kapash Airbag. Cynthia Kapashi. Cynthia Kapashi. Kapashi mokona lingeli ngite mama machele mokona lingeli ngite makosena mana senti mama nabototola okongenga lokola moya mbugwe koko malanga. J'ai des larmes. Yebake depuis namonaki yo nakoma troublé lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien otrouble nga bongo. Evre Cynthia Kapash Airbag.